Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous. Pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous. Pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous. Pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous. Pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs, dans la rage deviens rage. Quand j'suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino esengo mingi ya ko présenter bino lupango oyo nayebi ke belé to sepela na yango nayebi ke belé ba otala yango vraiment na bokebi po eza bien mais avant tout tobi mana on na balabala bongo tozonga na lupango voilà donc awa to na makadam ya ngana CC donc balabala oyo euta na boulevard Lumumba na sima na biso eza hôpital ya Mama Olive moi to filmango ezate donc so comme kan hôpital ya Mama Olive na arrêt ya Nganda CC na hôpital ya Mama Olive au côté donc après c'est continuer biso to kota na avenue donc avenue eza en face na biso yango tozo kota tozo linga to kota déjà pour to kende kota la lupango na biso donc a to katisa tozo traverser malembe tozo tambola ti to koma pembeni na lupango wana en attendant tokoloba te totambola nanu comme ça soki tokomi tobeta lisolo totala distance par rapport ya kolongwa na makadam ti kokoma kuna donc awa soki nakoloba bien toza na commune ya Nsele commune ya Nsele na arrêt Nganda CC eza arrêt ou eza après Air Force ou Bibois. Donc après Bibois ou Air Force, tous en a arrêt Nganda CC. Donc eza espace moro ya bien kolongo na boulevard Lumumba tina makadam o bomoni wana eza asphalté. Donc awa soza mutuka na yo yeba ke beta lala oza mobimba. Donc accessibilité oza na catch, oza na vélo, oza na moto, oza na grand car, mamutuza kitoko. Donc je crois que to tambola, tozo tala avenue biso nyonso ndenge ezali. Donc petit à petit tozo poussana bozo mona ndenge nzela tozo kende ezali donc na ebité ceux qui bomoni zelo ezali belé to mai na nzela na ebité mais biso to tambola to découvrir et lo o tozo kende kotala. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous. Pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs, dans la rage deviens rage. Quand j'suis dans le bloc, bébé avec je pêche. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous. Pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas.
Oji Mamacita. Voilà, donc a tokomi a pembeni ya lupango to ekotala lupango to ekotala yango wana liboso place nteto na ezali mais toni tobeta sete na eloro moko parce que tolobaka que mpona kosomba lupango totalaka environnement donc awa toya liboso ya hôtel na biso oyo tozosa publicité ya hôtel te mais tozobeta lisolo ya quartier ndenge ezali secteur ndenge ezaleli donc toza déjà na côté moko eza habitable eza côté moko eza déjà évolué bon na ba hôtel ezali ba espace ya komela maram tout ezali donc lupango yango yo eza awa eza morcellement côté mosusu déjà basomba mais biso a to liboso ya lupango donc tota la place ndako oyo ya pembe ezali to découvrir pe to eba est-ce que eza ndako etongama ndenge nini est-ce que etongama ndenge biso to découvrir yango tozokota na kati donc a to koti siko na kati ya lupango donc lupango yango yo totalaki na ndenge ya libanda tokopesa dimension ya lupango nde totalaki déjà libanda tokota na kati tozwa idée to découvrir ensemble ndako yango eza ndenge nini ndako eza composé comment et puis soki mutu alingi asomba lupango akocha eza na prix ya combien donc yango wana atoada na kati ndako yango yo donc tokobanda na lupango eza na 14 mètres sur 10 donc 10 mètres dans ndenga balabala aza 14 ndenga kota na kati aza 10 mètres donc aza 14 mètres sur 10 autrement dit 140 mètres carrés donc mais ils ont un environnement bien placé bien ndako otomona ils ont ndako batu baluaka yango omoni mama zolamba donc ils ont lokwa na deux portes ya ba locataire mais ils ont ndako moko batonga na mabaya donc ils ont ba fabrication en bois donc ils ont ndako batonga na mabaya wana to baluka ndeka bomona ils ont ndako batonga en bois mais na ndenge ya bien donc ils ont ndako moko batonga na mabaya mais na ndenge moko ya très bien to batonga yango bien a to baluki tina sima ndako biso to redécouvrir le pango ndenge ezali donc voilà ndako ndenge ezali za na plafond eza bien tapé eza na fondation na se batonga likolo mais eza en bois donc en bois o babenga ba bois dur donc voilà un peu ndako ndenge ezali donc a to baluki na sima pour na kotalisa lupango to retourner partout tout le monde a biso nyonso mbala moko pour ba question ekoya eya ebele te donc voilà lupango na biso soki place miroana ezali donc to baluki na sima pour option to mona lupango soki na mur oyo ekaboli biso na ba voisin donc na bandeli lupango eza 14 mètres x 10 140 mètres carrés donc lupango oyo nandako oyo ndenge za boye malgré que ça en bois mais il y a des gens qui louent là-bas donc ils ont la ba fouté la kawana ndeka eza en bois lupango bache yango na prix à $18,000 à discuter donc par rapport à emplacement na ndenge lupango etongameli quartier ndenge zaleli donc bache yango $18,000 à discuter na lobara toujours to chaka mapango boye ba propriétaire c'est que bazana posa ya mbongo biso to tekara loko oyo propriétaire azana posa ya mbongo rapide donc yango voilà ndenge zali na bandeli lupango eza 14 mètres x 10 babandi yango $18,000 à discuter eza na commune ya Nsele arrêt Nganda CC donc soza na boulevard Lumumba ba déposer na arrêt Nganda CC donc eza avenue oyo sotunika hôpital ya mama Olivia Nsele initiative plus ba déposer wana eza Prince T place bomonaki tokotaki na avenue donc $18,000 à discuter ndako oyo bat ba futela yango très bien 42 tozomona yango bo donc eza bien mutu wa kosomba yenda koyeba est-ce que akobuka to akotonga na ndenge na yeto akogarder na oyo école tsela raina nous moi quelque chose donc wana ndosomba ndi akoyeba donc o biso tozali na posa ya koloba ya kolakisa yango yo donc moninda ko ezana bien ezana très bien $18,000 à discuter na o etikali na ba oba roza intéressé to bengani to évoluer na masolo pe to ba ndenge nini
ya kosala ba visite to ndenge nini ya kozwa yango. Donc merci beaucoup, bonne chance na ba o nyonso ba oza intéressé to bengani. Donc atu milibanda to relakisa lisusu quartier ndenge ezali ndenge se développer et puis ndenge eza déjà à la mode. Donc merci beaucoup, bonne chance à tout le monde, bye bye. Mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redescendé ça. Vas-y, maman.